Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Shalom, shalom, naba na Nzambe nyonso partout bozali na Amérique, na Asie, na Europe, na Afrique, na Océanie. Esika nyonso bikila muna tata bokutani vraiment bambote ebele ba joyeux 2000 ba joyeux 2022 vraiment ba bonne fête ba bonne entrada 2022 oyo ngamoko mama vérité maquée c'est nazobenga année ya double portion nazobenga année ya seconde gloire vraiment Nzambe ya lola apambola bino avant na banda na ko se présenter d'abord na batu nsusu bayebinga za batu nsusu pe bayebinga ite ngai mama vérité maquée c'est Niki autrement dit la polyvalente ndenge na mesana koloba 4 fois maman par la bonté du Très-Haut. Vraiment tozana mwana biso ya janvier le 6 janvier 2022 eza année na biso ya sika na kanisa tobandi mbula malamu naza na kondima naza na foi naza na confirmation pe naza na détermination ya makasi naza na foi ya makasi ya bandeko nyonso esika bozali même si tokutana kite na 2021 na ba fin wana naza na ngana kondima ke Nzambe ya lola oyo asali nga ngolu ya komona ane oyo asali bino pe ngolu ya kozala na bomoi. Vraiment lelo na ye na exhortation na ngai partage na ngai oyo partage oyo Nzambe atenga na motema pona koyebisa na bana Nzambe nyonso. Sujet na biso to partager lelo na kanisa na 2021 eza na prédication oyo na uté kopesa biso na ba thème oyo to partager ki nango mais lelo Nzambe atenga lisusu na motema thème mususu to partager yango lelo le 6 janvier 2022. Thème na biso ezali il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Ezana na elikia espoir ezali pona moto azo vivre nan. Pona nini kaka Nzambe apesi biso thème oyo. Na kanisa na bandeko mingi tozo vivre tozo envie tozo espérer que liboso na biso ba grande chose ezali, liboso na biso ba surprise Nzambe ezali. Liboso na biso ba grande chose ezali, mais comme si tozo vivre na 2021 tozana na ba penser ya année oyo eseleki tozo vivre na 2021 na yebike ba na Nzambe nyonso bikela nyonso ya Nzambe science tozali 2021 eza année oyo ezalaki vraiment ngai pona batu mususu ezalaki année ya bantube pona batu mususu ezalaki année moko ezalaki na ba difficulté belé ezalaki année otokutanaki même na ba circonstances ebele ya pasi pe ya mabe oyo ezape année oyo batu ebele balelaki mais par la souveraineté de Dieu Nzambe asali biso ngolu tomona 2022. Sans plus tarder tokofongola passage na biso bisika wapi o Nzambe apesi biso message oyo pour te partager. Autant dans le livre ya Esaïe chapitre 43 verset 18. Esaïe 43 18. Ok, natangi maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Amen, peuple de Dieu. Nabato baso landangai bokoki ko continuer na 18 verset 18 ti bisika no smoli mo santa ko sunga yo to osudisi na suka na yango na verset 27. Awa Esaïe alobi na biso boye makomi na Nzambe bisika to tangi Bible lobi ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi Nzambe azoloba na biso boye na nzela ya Esaïe? Tozana bato ebele nde na ute koloba na debi année 2021 ezalaki année ya
makambo ebele oyo elelisaki bato ezalaki année ya lamentation epai ya bana nzambe ebele ezalaki année ya tourmentation ezalaki année oyo tosepozaki beaucoup de questions ebele tokoti na 2022 même si question tose pose ebele nanu azwi baréponse nango te loba amen esika ozali nzambe alobi nayebisa biso boye na ntongo ya lelo tokanisa te na oyo si eleki topense te na baévénement oyo esi eleki nga mama vérité na 2022 oyo nazobenga yango année ya double portion nazobenga yango année ya seconde gloire amen peuple de Dieu bible elobi topense te na baévénement passé natangi na 2 Chroniques chapitre 1 soki totangi histoire ya David comment David a passé qui na ye jusqu'à ce que akoma roi avant dans la trône Esaïe lobi to penser te na événement passé mais David a lobi penser plutôt aux victoires passées le amen pourquoi David a zo loba to penser na la victoire passée ce que otala lobi comme on a contradiction ne pensez plus pensez plutôt Esaïe tant azolo ba ke to penser te na événement passé et ça événement o ezalaki ngai ezalaki événement o ezalaki ya douleur événement o ezalaki lelisaki événement ya tourmentation pe ya beaucoup de questions mais David azolo ba to passe to penser plutôt na ba victoire passée tant azolo ba bongo directement azo penser pendant que azalaki na forêt tant David azalaki na kati ya zamba bisika wapi oyo asalaki l'exploit ya makasi bisika wapi oyo adevoraki lion bisika wapi ye abanzaki ours un jour ntango se présentaki devant Goliath oyo eza la situation pire ya 2021 Goliath oyo eza montagne ya monene devant l'épreuve Goliath oyo Saül azalaki kobanga bato ebele na kati na mboka bazobanga Goliath mais David ntango se présentaki devant Goliath a pensé directement na bavictoire passée alobi non nazalaki na kati ya forêt ntango nazalaki na kati ya zamba nasala exploit na panza lion mpe na panza ours alobi qui es-tu Goliath alobi soki nasalaki kutu bongo epai ya lion ya ours na zamba à combien plus forte raison devant toi Goliath tant que David a pensé la victoire passée et ça pour fermer le souffle na ye devant la montagne d'obstacles où il s'est présenté il reçoit vie na yo ezaki Goliath tant que pensé na la victoire nini nzambe asalela yo bisika nini yo ozalaka na baproblème bitumba bamakambo ndenge na ndenge okutana nango na vie okutana mpe na nzambe adelivre yo devant maladie nzambe adelivre yo na bakomba ya famille adelivre yo na baloi établi adelivre yo na baproblème ya ndenge na ndenge mokolo yango ogangaka o merci Seigneur nzambe asalinga grâce nzambe asali ke na surmonter problème oyo nzambe asali ke na longa likambo oyo mais peut-être devant likambo moko il s'est présenté devant liboso ya vie na yo na 2020-2021 au moins lokwa ke nzambe atiki yo au moins lokwa ke nakomi na suka nzambe aza sute au moins lokola problème ezosurpasse nga vraiment eske nakozwa solution nango obosani na bavictoire passée obosani depuis kobotama ntina age okomi nango lelo soki ozovivre ezaki mpo na nzambe soki oza bonne santé ezaki mpo na nzambe soki oza lelo malgré basituation bref malgré bacirconstance nyonso ekoki koya oza mpo na nzambe obosani bavictoire passée à cause ya bacirconstance à cause ya baproblème à cause ya badéception bien aimé dans le Seigneur eloko nalingi nayebi so mpe na asiri yo na premidi ya lelo nzambe ayebi yo na kombo na yo malgré tant nyonso tokoki kolekisa quel que soit monde ya ténèbre ezocoincé quel que soit confinement ezonga ou pas quel que soit baméthode bastratégie nyonso plutôt oyo monde ekoki komema biso naye na message nange pa mwana nzambe moko ne pensez plus aux événements passés kokanisa te na oyo eleki na 2021 kokanisa te na oyo eleki na 2020 nzambe alola le créateur du ciel et la terre ayebi yo na kombo na yo loba amen nzambe alola aza wana près de
nous soutenir. Azawana pour asunga biso. Azawana pour aider biso. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la nzoube, quelle que soit bonzamba lekisana biso a moilongo. Et nous, comment on nous a battu dans la montée manière pour ébisser sur l'après-midi à l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras pour la bissoter. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tous en kilo, mais tous en mon kilo. Nous sommes qui des pèlerins, tous en passagers, tous en likinzela, tous en pique pour la bissoter. Bible le dit ceux qui tous en liés à mon ceux qui peuvent te lier tes aponanzam, azamek à temps et à circonstances, le bas même. Ceux qui t'osent vivre les aponanzam, osent dépendre que na yote, to dépendre de la provision et l'ora. Mon qui n'est qu'un mambo toté, mon qui n'est qu'un lapis au toté, malgré la difficulté, tant que tu veux mon ça sur les là, que mon exate. Na batoazo teka na batoazo teka te toza même tradition tozo ganga ke mbongo ezate situation comité situation comme grave tant ezole kamabe nzale na mboka bien aimé dans le Seigneur oyo sana Yesu Masiya simba nzambe wana malamu simba Yesu malamu kozala corrompu te po mbongo ezate que au céder au trahir Jésus à cause de la souffrance au monde à l'élo qu'on trahir Nzambe na yote à cause il y a un moment comme dire difficile oh tozo le kisana sena mo na kati na mboka ko luka pe na propre forme na yote loba amen ko sana de forme na yote que na luka kaka pona s'en sortir exactement moi na Nzambe no soit se positionner contrôler tous les 4 points ya carré à vie na yo yeba bisika ni otelemina Nzambe Nzamba zawana utika mutute Nzamba zana biso longo quel que soit tempête parce que lingani tokozingate à cause ya œuvre de la croix à cause ya Nzambo ya sopa kana kila le kulusi Yesu azawana toujours azo porter biso aide les bons maîtres un jour natangi na kati na Bible Nzamba teli biso banzela mibale alors bi tozana banzela mibale Zéla, il y a la vie et la bénédiction. Il y a mort et la malédiction. Mais ça, exercice, il faut l'appeler comme examen. Oh, moi, dans mon avis, que les cannibaux soient tombés dans mon sapi, dans le choix dans la chemin. Le bas amène peuple de Dieu. Mais Dieu nous était un bon maître, notre souverain, notre leader, l'opérateur de grandes choses, le faiseur de miracles. Tout est possible. Le Dieu qui change toutes les malédictions en bénédictions. Le Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent dans la vie. Alobinga Nzambe, Nasale Lebino Chouabo pour Nanzela la vie et la bénédiction. Loba Amen pour Nzambo. Quel que soit qui va passer l'exercice à part, ils ont les écoles Nzambe Yemo Paso le Kisayo. Ils ont les écoles à brisement. Nzambe Yemo Paso Tayeyo. A paix son sens Yamala. A paix son forme Yamala. Mais Azawana Penelayo. Pour soutenir Bisso. Pas si mon coué bon maman, tout est bien aimé dans le Seigneur. Tant auto commis ma paix. Tant est commis ma paix ma case. Le temps est mauvais. N'est pas la lobby. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Tant est commis ma paix. Et ça tant au moins dans Nzambe Nyos. A fongo la mise n'est malade. A fongo la mato n'est malade. N'a ici l'éternel. A contrôler malade. N'a pas la position ni. Tant auto commis. Toujours qu'elle est vers la fin. Tu y habité. Qu'on a posé en colonie. On nyonso loba la carte na Bible, on nyonso apocalypse loba, il y a encore toujours vivre du jour au jour et ça s'accomplir. Nzale makasi passe makasi, banani bako simba Yesu tina suka. Banani bako trahir nkolote. Banani o bako simba Yesu tina suka, balobaki ata passe ye, ata nyonso na komona, quel que soit banzube na ko trahir nkolo na ngate. Œuvre de la croix na koyo ki sango sonité basawa. Où sont les vrais adorateurs? Les noms de Nzambe bele batiki Yesu balobi pasi eleki ngana kena ngako se prosterner devant maman.
se prosterner devant Baal. Bien-aimé dans le Seigneur, au bon sani œuvre de la croix, au bon sani misala et koulous, tozonga sima. Ndenge bakamokili balobi, tala sima zonga moto, kanisa œuvre de la croix. Nzambo ya zana biso elongo. Bien-aimé, nazolo bapona bangi sabinote. Mais Satan a telemi ma casse. Satan a zaya ko telema ma casse. Ba vrais adorateurs ya nzambe bozaka pipo biso pe to telema ma casse. Ozo trahir Jésus pour la mbongo. Ozo mona lokwa ke pasu eleki na okoka soute na komi na suka. Yo dépendaka na yo. Tout dépendaka na biso te, bien-aimé dans le Seigneur. Tout dépendaka na biso te, bien-aimé dans le Seigneur. Banda yo moko sala ba calcul na mokili balobi la vie appartient au courageux. Soki ezalaki ke vie appartient na ba courageux, ba biso ba vérité ma question na kasane to komona ba ndenge mususu na ba niveau mususu. Ba courage mususu biso ba maman vérité to manifester la vie. Tu affrontes les milliers de sous. Tu kenda bamboka mususu pour la koluka vie. Ce qui vit pena mutuelle pour la courage na niveau dans la hôtel lelo. Na vana kumsunga mona raison na sali beti na bi non, la vie appartient à l'Éternel. Kobonga na biso ça va surprise en Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tous ça doit appartenir à Nzambe. Tous ça doit appartenir à royaume à mokilote. Mokile kangate que mokile comme pas si tant comme abe non et comme abe pour na bango pour na biso tant et comme abe. La vie appartient à l'Éternel des armées. Non comme ça biso exemple moi on a quatre la Bible il y a Pierre azalaki spécialiste ya pêche. Pierre azalaki ayebaki ba méthode nyonso ya pêche pour ça métier na ye musala na ye yango adosa na vie nyonso. Mais mukolo moko Pierre akenda musala na ye ayebiki na butu ta butu eyaka exact temps oyo bato basala pêche basala musala pêche bayebi mbisi ya matara likolo mai. Mais Pierre akenda asalela ba stratégie nyonso abimisa ba mayele nyonso. Mukolango Pierre a joué le côté. Mukolango Pierre a joué la te. Et si Jésus-Christ a l'écran, Pierre a l'écran, a utilisé par Pierre. À côté de Pierre, a filé na ye tombo etani musala c'est si fois son malenda. A échoué déjà dans le journal. Yesu a yebisi Pierre. Kota abi non abi Seigneur maître butu mobimba na sali na jouer le côté biso musala pêche to saka na butu po butu mbisa tele makalikolo. Mais sur ta parole je jetterai le filet. Tango ba na nzambe sengeli to vanda na kati ya makomi na nzambe et sengeli to vanda dans les écritures oyeba Bible lobini ni pona nga na situation on a so traverser Bible lobini. Pierre a dit, Seigneur, sur ta sagesse, je jetterai les feux, sur ta parole. Les collègues à l'obanayo, n'a pas boire qu'à filer, mais à mon qui exploit, n'a si mal qu'on boit qu'à filer, qu'on a dit ça, il va dans Zambé, à mon qui exploit. Il y a pas qu'il va tant aux autres traverser, n'a place pour que les se prosterner devant Baal. L'homme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce que comme il appartient, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vanda la carte de l'Oranzambe. Zala na foi, comme ça foi na yo nene, foi na yo ça la fermé. Il va que devant situation oh, l'Éternel est mon berger. Il va que devant situation oh, naza mutu musuto
David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen, peuple de Dieu. Ah, au talent du Seigneur, la Bible me dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Banda kotalise, nini ok elobi na kati na makomi na ye. Tous en mois de janvier, bien aimé dans le Seigneur. Banda année na yo na Nzambe. Banda année na yo na exploit ya Nzambe. Foi na yo ezala fermé. Ko penser que na ba échec o leki na mona 2021. Qu'on pense les sauter, n'a qu'on la lamentation, oh le qui n'a pas 2021. Banda qu'on déclarer. Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh yo qu'on déclarer, il y a moi qu'on l'attend nzoto, il y a moi qu'on salama. L'oba 2021. Pour nanga et sur tikali. Au zonga di soute pour 2021 que zonga soute. Ne c'est que libéra. L'homme la conception à la cambo moni à ma belle à 2021, bah déception au suis au même moment à 2022. Tika mo d'ici que tika les zonga soute. Bana Israël to nzamba bibisi bango na boumbu en Égypte. Nzamba sali bango d'exploit devant mer rouge et fongwa qui ba leki. Les Égyptiens, par exemple, ils ont un ciment, ils ont un javelot, ils ont un lance. Tant que comme ils ont maïwana, maïwana font qui pour le peuple égyptien. Maïwana font qui colle uniquement pour le peuple israélien qui va traverser pour la promesse en Zambie, le corona qui va conquisser Mandé, Zambie, la bango. Mais tant que les Égyptiens qui va s'engloutir dans maïwana. Yango na soye bisamwa na Nzambe moko 2021 pour na yo beza année o eza englouti na mai ngasi na traverser la moni 2022 nazo kende na terre promise nazo kende na pays donc le pays qui coule le lait et le miel na bisika o Nzamba promesse nga pona kende ko simba ba promesse ya Nzambe na mona ba accomplissement ya ba promesse ya Nzambe na vie na ngai. Qu'on désespérait tes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on perdre espoir, tant que tu vis, ça a toujours Nelika et possible avec Dieu. La Bible me dit rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Crois seulement en Dieu, que Dieu c'est possible. Nzamba ko facilité puis ko capacité on a Dieu, on zo senga no be s'accomplir na vie na yo. Bible on attend que le binanga vaut mieux boire la zone à bobo. Vaut mieux chien vivant que lion mort. Cet espoir est anant. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Kobungi celui qui a été bien aimé dans le Seigneur. Nazo yebi son zambonga na yebi. Le créateur du ciel et la terre. Azawa na kwa sunga biso. Ce qui est dans la construction, c'est qui en 2021 et l'eau qu'on a écouté après le panier circule encore. Nan facilité. Tant il y a miracle, les anan. Nan facilité, le panier circule encore. Et bon, 12 paniers ont été kalaki, baliaki, Bible lobby, 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Bah si ça qui peut et si la quitté 12 paniers oh bah kangisa qui Jésus a lobby bon kangisa nyon se tikali botia na ba panier 12 paniers wana za pona banana za pona yo za pona nga tamba bandaki balobeli 5000 hommes mais tamba bandaki na mutali bozo poti ba comme 5000 c'est que bango nyo subatana ki ko vendre na matita mubezo Jésus a lobby bon vendre sa bango. Tout ça toujours, nous tourne
sepela qui na 2020 mususu asepela qui na 2021 bamususu bakosepela na 2022 eza mususu mpe na 2023 misusu bazosepela na janvier te mususu tour na ngeza na février tour nokokoza na avril koperdre espoir te kokitisa maboko te tombola toujours mutu likolo. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Tombola toujours mutu likolo. 38 ans malade. Libosa piscine à Bethesda. Bao ba yaki na batu na bango, ba yaki na bandeko na bango, ba lobita mu ange azo agiter mai. Bazo pousser ba kotindi ka bango na kati na mai, bazo bima guéri. Mais 38 ans on est malade. Azaki na mutute. Physiquement azaki na mutute. Spirituellement kolo azalaki ayebaki ye na kombo na ye. Ayebaki ye. Esengaki nkolo aleka na nzela na ye. Babikaki ndenge moko te bango nyonso. Baoyo babikaki na mai, me ndeko mobali wana mokolo abikaki na mai te, akutanaki na Jésus. Nkolo, lève-toi, prends ton lit et marche. Ko perdre espoir te, Nzamba yebi yo. Ko kitisa pe maboko na sete bien aimé dans le Seigneur. Ne l'homme n'a pas eu sous le temps est mauvais. Mbongo est comme difficile. Monde wana ba kangi mbongo. Peut-être que ça n'a pas stratégie. Nous sommes lundi, il y a les 3 poteaux comme mardi, les 4. Ils ont révélé ma cambamine et ma casse. Ils ont révélé la réunion, mon na katia salle, mon ko bazaki na réunion. A révélé la pensée plein, il y a bango bazo sala pour na biso ba ensemble. Surtout que na né oyo. Na makamota ni mbongo. Koza la sécurité pour na mbongo. Mon frère, ma sœur. Ko trahir Yesu te à cause de mbongo. Côté ka Yesu te pour na mbongo. Côté ka bon moi si na yote ki bongo bali na yote à cause de l'argent. L'or et l'argent et ça peut appartenir et pas un colon na biso. Nyonso o eza na sena mo richesse nyonso eza ya tata. Problème na yo eza kaka ndima que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aza restaurateur ya nyonso, aza capable de restaurer nyonso ebeba ke kufa ki ba vie na biso. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Banzala te, kozanga kolata te, kozanga kolia te, na yebite ntani yozo traverser na vie na yo. Peut-être eza malade, peut-être eza ngibonga ndaku, peut-être mbonga futi na bana classe ezate, peut-être eza na mbonga kolia te, et c'est pas problème belle zone qui ça. Mais là on a koyebi son nzamba lo na yebi na kombo na yo. Et lui que ça na nous pouvons vivre. Soit toujours ma bolongo na yo tia na sepanda koyebi sa nzambe posa na yo. Banda ko luka nzambe na libondeli. Asaka toujours prêt ba o ba luka kaye. Amemoni saka toujours prêt ba o ba luka kaye pe apesa ka résultat na ba o ba be la kaye ayano ka bango. Yahweh c'est là qui partage et c'est là qui message exhortation o on kola tsakinga na motema pour na partager pa ba ndeko na ngai et pa ba na nzambe nyonso o boza partout kobungi seliki ate Yesu ayebi na kombo na yo. Ne pensez plus aux événements passés. David a dit pensez aux victoires passées. Pensez plutôt aux victoires passées. Bon moyen zanango eza victoire. Obela kamaladi nkolo bikisako eza victoire. Okotaka prison ba mususu bakufa na prison yo bima eza victoire. Ozanga kata msumbongo afuta ndako nzamba sala miracle ozwa. Oloba nzambe merci eza victoire. Ozalaka combattre na famille. Babundisa yo makasi même voyage au sala bisiko za na Amérique d'Europe. Soki nzambe to ngoza na mboka wana teza victoire. Obela ka maladie makasi ba maladie ba réclamation ba maladie héréditaire. Nzamba sala le benga ma peuple mis à part eza victoire. Oh comme lieu le ebangisa yo te.
Ba problème aux qui ça lelo et lengi sayote. Pensez plutôt aux victoires passées. Ba l'équipe rouge ba na Israël. Ba yembi ba nzembo ba lobio gloire au Seigneur, merci Zambé à Moïse, ba beti ba cri. Mais tant ba comment vient le désert. Ba bosani ba lobi Moïse, Zambé no linga bo mabiso. Fala kotika biso tozana biso l'Égypte. Ata tozana ki esclave, fala kotika biso vraiment vraiment. Babosani victoire passée. Babosani victoire passée à cause de la souffrance, à cause de la douleur. Nous avons des kola nzambe ezaki moyen kola lingaki apesa bango sens, ataye bango, apesa bango forme. Ba promesse nzambe sengeke s'accomplir pas na bango murmure. Kotiaka ba murmure devant Dieu. Devant situation comme l'on dit non. Ouais, comme la Job. Ce qui est comme le refin en Zambé. Job perdra nyoso même ban biloko nyoso na période moko. Ce qui est comme l'ingana yo refin en Zambé. À cause ya kozanga mbongo. To malade. Nzambo tikika pona ni ce ka tikika kolongola na souffle de vie na ye. Mais tant que vous vivez en Zambati, Bible à chaque matin, il renouvelle sa bonté. Tant que vous tombez à renouveler la bonté, on a toujours en vie. On a vie, on a bon monde. Bible à Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'éternel. Problème de nos en Zambé, merci. Quel que soit Simba ou pas le Seigneur, n'a sa reconnaissante, n'a le dit merci, à renouveler bonté, qu'on murmurer contre Dieu, ça risque de perdre, ma promesse en disant, ma paix s'accomplir, oh, gloire au Seigneur. A tes Simba, tes lo, Zalaka ne lika un espoir, à l'obéko Simba, ne va pas mon kilomètre, mon bon la tête. N'a suite dans l'obéko gloire au Seigneur, n'a yébi na voakaka. A récipité la côté visa, va refuser visa 4 fois. Ah, et au Simba kaka. Kaka bisika oyo échoué, bisika wana peka bandela kaka wana et au Simba. Ah, dans une déception en tout cas, ah, façon dans une déception oyo na koba la soute. Non, loba. Oyo simbité ezaki yangate et na ko continuer jusqu'à ce que et au Simba kaka, mon rédempteur est vivant. Job qui je sais que mon rédempteur est vivant. Le bas amen. Le bas quel qu'il soit, nous sommes comme mon rédempteur est vivant et au Simba. Tikanzamba lola apambola biso nyonso. Oeza année 2022, dans le mois de janvier. Eza lokola année moko eza fondation. Timola libulu ya fondation malam. Waka mabanga couler béton ya malamu na fondation pour mireter le bien. Pour bandane on a ba désespoir té. Pour bandane on a ba doute té. Est-ce que penza est-ce que na ko voyager est-ce que na ko bala amboka pende c'est que mboke kufi non longo la conception ana loba que na dépendant na ngate na dépendant na nzam. To banda makamba Covid na 2020. Tant que vous êtes comme qui pire ma crasse, on va voyager quitter, tu vas pas la quitter, et nous on peut dire pas ça qui même attendement n'a pas tu vas pas l'indéner on va pas la terre, n'a pas moment où la Covid. Attends, tu es sur la limite, mariage je suis à 14 et 20 ans, tu vas sur bala, kaka, toko bala, bongo to bala. Au visa voyage, bakangi tu vas voyager. L'homme la conception en négatif. L'homme la conception en comme on dit moutoyer pembe a découragé kayo kaka. Oh a master time baby. A mboka moko tunenge ke loba non ngana dépendara na lola. Na dépendara na ngate. Ata le simbite lobeke simba. Ata lelo na monique lobi na mona. Dès que ma vérité na la détermination ma casse.
na moni pena ke zo simba te na vansi ba na lobi e simba to mena na kati ya crainte de Dieu tant oyo ebandisa biso te eza moment on kolo azotala ba vrais adorateurs eza tant oyo nzambe azotala banani balinganga ya solo eza moment oyo nkolo azotala eske baoyo balandanga kaka mpona lipa nani alandinga kaka mpona miracle eza moment oyo nkolo azotala yeba biso malamu tokangama na nzambe nzambe ebomaka mutu te likambo moko te etika likambo na via mutu ti lelo likambo nyonso ekokoya quelque soit ye na vibration to vitesse ndenge nini ekoleka ekoma histoire bazalaki na kati ya barke mopepe ye mbonge suka kolo atelemaki akalme tempete nazoyebisa mwana nzambe moko problème nyonso ekotelema liboso ya vi na yo loba eza tempete ekotelema soki eyoki mongongo ya yesu ekotelema loba nkolo telema liboso ya tempete nyonso etelemi liboso ya vi na nga loba eza mopepe eza tempete ekotelema soki yoki ka mongongo ya nzambe ekotelema longola kobanga longola doute longola hésitation longola mosika ya bato bayaka kana baparole négative tant eza ya nzambe nkolo montre eza nzambe l'éternel Dieu des armées vi na biso eza na maboko ya nzambe moto asimbi montre eza nzambe les grands réalisateurs esi aréalisa nyonso biso tozaka bactère atie biso na kati ya sene vi na biso eza calculé na lola oyo 2021 namoni nakomi na suka 2022 plutôt tika nzambe ya lola nzambe ya second gloire asala biso bolamu nzambe ya lola tolanda yesu mpona lipa te tolanda ye po aza nzambe tokangama na ye mpona miracle te tokangama na ye po aza nzambe bible elobi azalaki avant toute chose mpe akotikala nzambe après toute chose de génération en génération aza kaka nzambe nganiki makiese nakumise upa aza kaka nzambe nzambe ya génération nyonso akochange te mpona situation na nga akolongwa nzambe te mpona situation na yo kasi lokola aza nzambe nde akochange basituation na biso tika nzambe ya lola apambola biso sans plus tarder na bosani te nakomi vraiment presque na fin ya exhortation na ngai sans plus tarder naye kosalue basali ya nzambe bapapa na ngai soki tozozwaka meme ata mwa ntango ya koleka mpe komeka koyekola koloba eza grâce à Dieu à travers bapapa na biso lokola évangéliste Manuel Pedro Timothée, pasteur et altar de Fogo et le visionnaire de l'ONG Milipador. Vraiment, je salue mon papa, conseiller Nangaï, papa Manuel Pedro Timothée. Pemote Nangana pasteur Adriano, Oyo Azali, adjoint secrétaire, Nakati na Milipador, na ONG Milipador, papa Adriano, Babote Bele. Mbote nanga lisusu epa ya notre frère Fernando nakati na orphelinat na biso azawana mpona kocontrôler bana na biso le frère Fernando vraiment bambote ebele mbote na ngai epa ya mama Raquel Matumuna mama Rachel Matumuna Christovan na église la consolation des familles et la restauration des âmes pe papa Christovan ici Kabozali na Paris maman pe papa nanga bambote ebele sans oublier maman Eliane pe papa Olivier nakati na restauration des âmes et la consolation des familles bambote ebele pe papa Landu na bosanité na pesi mbote na ngai epa ya maréchal Antonio Miezi Antonio instrument de guerre na église IPPDA père de la nation papa Miezi bambote ebele mbote na ngai epa ya papa Gaston Mawete na église mère na Rocha bambote ebele
mbote na ngai epai ya papa Achintingi na golf na IEPPDA bambote ebele mbote na ngai epai ya papa Teozeka bambote ebele na pesi bambote na ngai epai ya basali ya Nzambe nyonso sans oublier mbote na ngai lisusu epai ya bandeko oyo basunga ngai na bapartage po message na ngai etraverse bafrontière ekomela yo mbote na ngai epai ya l'homme de Dieu évangéliste Rocher Mouakou na église hôtel de Fé na France na Saint-Brieuc papa bambote ebele pe na bosanité manager ya Vemac TV papa Flori Chigo Changu moi collège na Saint-Brieuc papa Flori bambote ebele mbote na ngai lisusu epai ya papa Basaoula papa na Belleville papa na Grady na Paris bambote ebele mbote na ngai lisusu na Allemagne epai ya Tete Theresia mama na princesse Vanille bambote ebele la Reine Zinga TV kaka na Allemagne na Berlin la Reine Zinga TV mami Ndongala TV mbote vraiment epai ya bino nyonso papa Philomo Pepe na kati na Allemagne na Bovik d'Hambourg kaka na kati ya Allemagne bambote ebele na bino nyonso na bosanité na sima caméra Michael Mayola vraiment Nzambe ya lola akanisela yo apesa yo nyonso motema no ezoluka na libota no obimba pe famille Mayola nyonso bisika nyonso boza na kati na Londres pe nazo souhaiter mes condoléances na ngai na famille Mayola na yebike na tango oyo toza vraiment ya kovanda na se tobungisaki moko kati na biso na famille Mayola vraiment eza pasi Nzambe ya lola a fortifier a conforter libota nyonso a consoler famille Mayola mobimba bisika nyonso boza na Londres pe na Kinshasa bisika mama zali vraiment consolation na libota nyonso na pesi mbote na nga na bino nyonso bandeko na nga nyonso ya ONG Milipador bambote ebele na mema bino na motema na lingi bino mingi mbote na ngai epai ya Matu Self na congolaise Olivier Vuka iPhone boza pe bandeko oyo bozo sala quand même ba geste pour la musala oyo mama vérité Makiese ekende liboso Nzambe ya lola akanisela bino bobo sanate boko pesa Nzambe raison yadie blessing takasasa bambote ebele mbote na ngai lisusu epai ya mon grand frère ya Daniel Sosola tango oyo à bientôt quelque chose et tozo préparé pour na kosepelisa lola pe bana Nzambe nyonso na 2022 oyo tika Nzambe ya lola apambola bino à suivre bye